Mpia ka ondenge latinga na oyiba te na kobanda wapi na kosuka wapi nga vraiment na mobali na age okobenga fondé kabea mbongo ezate okobenga wa ibezwa mbongo ezate Dieu merci mbokani mikolo nazobeta bale te na bengi Merlin Kanzawa yaza malade mutu na tia mutema tanda omi palangi na États-Unis azobela batana nyonso ko yananga ozo solution yo tuzoloba abonga lobi na bengi Vanessa Lisandro Jogo ya munene tutikala ne kara na mokili mobimba Piqué te Vanessa Lisandro OK apesi ngai aisanga dozo totala parce que biso awa mama épidémie mi ko na mboka bakanyi banini bon OK comme bongo na banjo fure nana Kevin Mbia ngama na benga Kevin Mbia vanga de moi-même na bengi Kevin Mbia même eloko c'est que maman ko mabe to ça nini mutu nanga suko na vendre sa mutema Brian Gucci les beaux garçons de Paris Brian mutu nanga Gucci mutu nanga les beaux garçons bio na kati ya Paris morote taille bakangiti ten naturel obi bakangite a promettre ngabisa na la semaine prochaine semaine na nyoso wana nyoso tutu kufana nzala ya ngana zuidi kutu idengo na soko ngo deja yo yebite na komana na porte chez méchant yo to zila kaka parce que je me zila ki baete avant de se retrouver les lopes sont retaler sur le bateau baete na rososcope en 4 ans yo moni na ni porte tena na komana komaki na monika on des prophétesse mo na chait 4 merci bina fili sur na moni le lope simbite na rososcope en 4 ans na ngochona e bande la veni zena na prophétesse ngai ah pardon ka biso de biso yo prophétesse OK Bangode so ntango so ça Nezanan oui Nezanan Olobi ma prophétesse ma prophétesse Jogo Azali Jogo suma bisina dozo eko simba esimbi Zera asi tout ça ndeni Zera nataka ndingo sana yo kota kana kota Mama baninga nanga nyoso ya Lisandro bazwa kisile musesa zwa eme putenga mbazwa Alpha Bokola zwa Charlie Mboya zwa Jean Paul Yonda zwa Shela Kabengela zwa bebe ninga ndo shoda zwa bavena ngai Roger Yondo bazwa baba yokasi Yondo bazwa basampengu mai bazwa badekisha kamba bazwa ba José Mbaki ba Freddy Mbaki ba ngonyo Maman Denise Bali papa na biso Tshisekedi ngai notre sénateur Kabila Kabangi na maman Olivier Lembetango mobile nazala ki pesa ngai poso na kokisa miloba na poso na komala mbongo poza nango na salisa baleki na ngai ba bébé to sommet Togo ngam na pesa gauche wana mais vite lingite renaissance lingi était ayebisa ki aoke de Paris afaka bobeta te na satenga na zambonga va ngade na mimi na Paris so akeli boso na ngai et sauter ya mon de rose zumbongo nazomono te na kona lupu je suis la prophétesse oza prophétesse ya solo otangi kombo nanga oyebi keleki nanga za joko pambola nga na zombo
maman prophétesse. Ozwi déjà mbongo. Zala kaka ya position wana. Batukozio. Odero. Bakoko balobi. Merci. Kasi! Condition makasi. Bakoko bo changer. Ah? Va changer condition. Va changer condition. Izani, ma prophétesse. Izani. Balobi. Pour la singela o. Va changer. Koko moko liboso lobi. Position na kaka. Oh, a changé. O bébé si. Aïe aïe aïe. Parce que ça constate dans son milimo. Ça la capé ko. Position wana kaka. Koko. Ah! O change pour la nini. Mutuzo sur la place. Kingo suis. Coco. Voilà. Lobi. Mais maman prophétesse, c'est un bon comme on a le coup là-bas, mais ma cahier sur ma chipo. Yaka maman, yaka. Et par après, Yaka maman. n'a pas eu ça le condition. Maman matin. Oh, Coco. Natambola maman. C'est là. Nasaka djemba. Oh, tomboli bien. Natambola. Tambola. Oh, Coco vandi bien. Bah, Coco. Coco. On a pour maman. Ok. Coco va le condition à maman. Mais ça n'a $100. $100. Ce qu'on peut c'est $100. Ezali ma prophétesse. C'est pas un déconnant, bah bien qu'à Lucifer. Ezali na opesa Ezali. Ezali. Ok. Ezali. Odero. Ma prophétesse. Tant aussi les s'occuper ça, bon et pas Lucifer. Bon Ezali. Kasi. Ta condition. Ezali minimum. Et celle-ci. Yo. Nyoso lo balansala. Nyoso. Robo est la moroté. Ata moko robo salati. Odero. Yo na fufu. Bokomi lokola. Mutuna coronavirus. Boko tikala koyokana. Ata soki mokete. Donc yo et qu'il a noé ezali fufu. Et comme lokola moto na coronavirus. Boko tikala koyokana tam soki mokete. Yo okokila nde fufu. Okotikala kolia fufu te tim kolo kokufa. Pokoma na mbongo ebele. Pokoma na mbongo ebele lokola ba Vanelli Sandro Diogo motema ya Guylaine Mbongo. C'est la seule condition. Lucifer. Maman, est-ce que Moïse a tenu à battre sa tête? On ne discute pas avec les esprits. Nandimi, maman prophétesse. Nandimi na oliasu. Pour la consultation que là. Après ça va qu'on aébélé. C'est dans 8 mois. Ah, oui, ça devrait être des conditions difficiles. Ah, manga mena kinanga. Ça va fa. C'est ça même. Ah. Na pio mo, c'est là que ça sur mes billets. Yo bi que pas pexi vous là dans le Lucifer. Ah. Ba pexi ne fufu. Maman prophétesse, alors tu es milanga. Alors tu là pas que ba pexi ne fufu, c'est là ça ba calquer c'est on dit pas tout on dit. Ah. Nous on blague à terre on a comment. Tu là on bon ce qu'on nous lit. Ah. Na comme na pas makila ma prophétesse dans pesa, dans pesa. Ah, fufu. Ah, fufu. Modero. Ma prophétesse. Je vous misangai. Ça va te belé na koyamba. Lucifer. Kene na ebo ifamo. Elo ni tinenga. Ah, pesa. Oh. Non piat. Ah, toqué. Allez, là pas toqué. Avant maman prophétesse aya. Bakomi kolenga. Bazolenga. Hey! Oche be bona ni.
Corona. Hein? Ah, bang. Obanga. Corona. Ngala sana ko. Évitez. Ngokufa. Confesse, t'es. Avant papa testa ni Te. Ngokufa. Obi ordi mantik. Oh, nani? Ordi mantik. Alanganga. Yo ça va? Lucifer. Maîtresse. Lucifer. Maîtresse. Papa, il me doit déranger dans ma casse. Nazana papa moko. Papa ni yanza. Attends, la prophétesse n'a mis sous tes. Tá aqui numa curva. Kamisu. Não é isso? Kama kita. Não é isso? Kama kita. Não. Là, yo. Vous aussi Lucifer. L'esprit. Manifeste-toi. Esprit, manifeste ta esprit. Esprit, manifeste ta esprit. Esprit, manifeste ta esprit. Ah, là. Papa. Ozomakani. Ola chilo kona pona nini? Mana ko bang épidémie. Est-ce que ebiki siko chima tambe na osona mala kilo kukufa koleka épidémie? Ale longola. Não ngani. Longola yango. Ah, você bateu mama. Ale bima. Bima ndengo so be mongo be liboma. Ko ti hanga blo kabote. Cet esprit. Misa longol. Il s'appelle Lianzali Sofote. Osinzi boyo. Apana lo. Je m'appelle la prophétesse Mille Esprit d'Ozo. Tous les esprits bazana. Bakanga prophétesse boité. Papa. Si les prophétesses Ozo m'a pas mboli, soko simbi su subia ko zo m'a pas. Oh les esprits. Oh oui. Oh. Sasa nakosa mbongo mwana pale. Najua mbongo. Loba papa pusana. Najua mbongo. Na sala ba aventure. Na dribe ba momi. Na rouler na bango. Na ba carrosse. Na la papa ka juma na vina ngai. Na tika mompono. Paka juma amona ngai ta mokolo moko te. Na jo ba pete ba mechola ba metisi na dribe bango. Na la kana bango butu mpoka na lembata mko na ngai nkemba mabe. Mbango nanga esimbisa ngai bisiko na simbaki te. Pe na jwa bikela moya soma mama na ngai. Lokola yo pe na bima na yo. Oh, bima na yo na ndimi yango. Papa, mama na ngai. Papa. Obi loko solo. Azo ka mingai moko bwe na nzoto. Lucifer. On ne négocie pas. Lucifer akoti yakota ngai makasi. Ah? Lucifer. Mingai makasi. Eza makamuna ngai papa. Azo ka sentiment moko mabe mama na ngai. Papa. Natika motaka sikala na ebite. Papa, makamoso beza ngate. Ngai papa. Esprit koti ngai mabe sikala ko bamba sikala na ebite. Anga ngai sentiment. Anga mama na ngai. Njoto ya nini ngai na simbi nini nja ngai. Papa, ozomi mamozo ba? Ah sentiment. Mingai lokwa ngai. Ouais. Amana ngai masopa eta ngai likinja. Nazoka yo kitoko lokwa avocat. Mapa batina kati ya ti toni miti na kati. Sukali yo ko kaka koko. Ah njamina. Papa ezali yote. Eza milimo ndeni. Milimo yango buwe, milimo zakande kubo njambi. Yo, milimo yakande lengi boy. Yo kanga. Milimo bakota ngai. OK, bazo kota yo sikoyo. Simbi ngai. Ozo yoka pénétration ya milimo. Sana kati ya mimponje. Pénétrer papa. Ah, korona ngai bukani ngai yo, ni tunde kinga yawa. Ansuka mingai lokola mai batie na chasser. Ouais. Ah. Et là, on pète le club à tes mains à chasser, parce que papa, ngai nazoka suki na ngai masasambe telemi lokola matiti ya mpombe. Ah, nsombo njoto na njubo kwa nsombo na zamba. Ah, mingai mama na ngai ngai itondolo, akofi banini mandonge, marakuja. Ngai nini oyo? Ngai nakoya makolo kuja. Ah, njambe na ngai. Njoto na yo ndenge yoka papa na ngai condition na ezali ngai okotika la lisusu komona nzoto ya mwasi te mwasi nini kasi mwasi nini namona te wanda mwasi liboso na esuka kobima na ezali ngai mama na ngai na ndimi yango atalelo na kotika la bolumbu na ngai Lucifer ngai na kobamba zonga na chambre na biso longwa awa kende kosala ba incantation akende nani petit longwa wana petit longwa ngai longwa sama kama ngai longwa wana longwa ngana bamba sukali kinya sika ngai mama ngai melengo ya nini ngai longo. L'âge de Jésus. P&B appelle. Oya ngakali nakora kisanga. Okora kisanga nini? Yo baraka ngani nakata nako yo pa.
banque épidémie hein. Épidémie ya nini? Épidémie ya nini? Épidémie ya nini kanini? Makana Maurice wana yene pa na ya. Makana Maurice yepa na ya. Yo baraka ngai nzoto kitoko te. Na nini te? Okobeta ngani monoki na. Nda. Lelo okobeta ngani monoki. Olenga neno ba santé na biso. Ba docteur ba pekisi na kututa mitu ba boyi. Ya nini? Ata elongi moko tetala na boyi na mbete ba boyi. Dikwana okosi yango. Okoliyanzo okosi yango. Sika to ngini sika. Ndalobi ndalingera kanini? Yo baraka ngai poto ngai na ototala na kana meto. Sika épidémie yesika ngana osani. Épidémie ya nini? Yebisa docteur mama na ye. Sika yo lingana to kufa sika. To kufa na biso. Tobaka pour le meilleur pour le pire. Yanda kufa na ngana tika na mokina na kufa na ngini. Boni ko. Wala nini wana? Ufana ngo ba ngai te. Nana na sentiment zaite. Ongena ndali na mobali. Mobali azo kipenga ite. Omoni ngai ni. Omoni ngai monobololo. Yo ba ngai te. Ba ngai te. Omoni ngai te. Tana tunia. Omoni ngai monobololo. Nazali na mposa mondo. Bana ba ko ya ba mo ni boko sala ka mo zanga tina. Maka mo zanga. Ngana jana mposa mondo kidera. Mondo ke nini? Mondo ke nini? Bo obaraka ngana tina ni. Ke nini? Kizu ngana ni. Mondo ke nini? La nini nango? Tika na yo. Tika na yo. Oyo kaka soni te tata mopimbo poti singa la lozi mboyo ye wana jana poto. O poti singa cheri sandara na Swiss. Bango bano to poti ngana yo. To pota kina nini? Tika ngana Mbario, na ebisi yo. Na posa mondoki. Mondoki. Kende osoma ngoto na magasin. Soma mondoki magasin ba jouer kizali. Osa ba jene. Kende osoma ngona na boutique. Jouer ya nini? Mondoki na. Jouer ya nini ko na. Mbario monitor la. Kosi bisanga na makasi te. Kosi mbango na kani. Okay. Bako siko di ba. Kosi bisanga na makasi o tu pa mana. Ya na siko di bere yango ngai na yo ya ni. Na kede na ngana kanga bidoko na ngana kede. Bo yo mo mukuru ninji to boni. Okolite, yo kolite. Nakoma ke ba mongo ngo ndimo yo kolite. Lelo mbalite. Lelo ntango mbolimbo ya kama kasi. Boni wani. Boni yo mbali boni boite. Na mposa mono. Ngana za sikana okima ne epidémie. Epidémie pa na ngai ne epidémie. Ngana mo epidémie. Na mposa mono ki ale pour faire. Lelo ko simba te. Ekosima. Nani? Sika ngo sani sika. Tara. Na okosima tele mo kasi na o pasoni to sika. Okopaswa nani to? Na okosima mo mabe ko pasoni yo. Nani yango? Ebisi yo. Oyo lelo kali na ko saki numa na barabara. Awa ne yeko dale na ngapongi. Ya nini yango? Nanga mposa ale pour faire. Il va faire. So mo ngona ngaze. Il va faire la nini? Mono na lembi. Na ko. Okole mani ndo le mangana nini? Tokole mana tina suka ngana yo. So ngana ba yo. O baye ngai. Ngana ba yo. Lo kuto baye ngai te ojo kosa. O baye. Demo na baye ko baye ngai te. Moni yo. Baye ngai te. So o simza ngana na ko pasole ngo ko limete. Faut que on répète bon. Moi no ibande kolamba. C'est fini non vous ne l'aimez pas bé. Bon fufu bala moi ça dans fufu. Bon moi ça m'a founé ma casse. Non ma fufu le ko ba opération baza. Ah non on pas ma casse da. Obi lobi. Ba benga kyo. Non mo bola para benga so ça était nga ya mal téléphone. Ko imsenga te ko. Oza ki te soyez na butu na landi pour la personne information na ça c'était. Mais téléphone tu ko ba benga na téléphone ni. Abe pa na ngai. Na ba ko zati. Na Paris. Tika no. Question. Question de te ya mbongo elima na Paris. Babo. Allez, ne bi babu c'est ma bengi vraiment za posa na ngame boy ko ebisa. Mo bala pembe. Bonjour. Merci à vous. Nakada ko bima ete. Nazaraki. Ba de sundo lambi kitoko mais fufu ma be. Mu le ko tie. Ai ma desu to. Kitoko ma fa. Na ko cho makaya bo bi. Ngoma boko yo le. Nani? Ekoti makaya bo Toko made songo ya mode omera. Eza kisangani ya pembe kitoko. Na kwini. Badesu. Badesu yo mode nini yango kasi ko lia te. Oh. Bolia. Bolia. Yo mode ya bloga njala te. Bolia. Elle commence à t'aimer. Yo mode so boy batike to lia. Ya wiki makaya bo mkim to linga wana na tena kati. Oh. Yo mode so boy ya fufu so boy. Magabo akisangana wana le. Na nyuso na kati. Uvuye mudolela nini yango? Mongali. Okazolela. Ya yo na problème. Te bolia. Il boy, ya na problème. Eza problème te. Kayo liat. Bolia. Ke to tiji na biso ba kutikela ka sa ya. Ya lia no. Bolia na drogue. Ngabe jana to ina ngai. Nga kase to lia na yo, mais ko yo boy to kutika. Ngabe ya to ina ngai déjà to na te bele bona pa na kase bo lia. Kama de bonjour. Ya vera. Suka mbo lia. Ya lia. Ya so kan je bo bilo na buwa ka ni to. Tika za mfu.
tika basi bana basi balia. Oh, yo modelo ko ino ko lia tika chacha. Moto boaka biloko ebele bo. Mobikisi wa ngai. Bon appétit. Et janvier. Likuti lokolo zali kolia na mbanda. Atonda te aluka mwasi na yote. Aina jama kasi. Pesa modero. Mai ye sokola maboko na ye. Pona kokima coronavirus na Ebola. Bongo ye ni akuta punda madeblo. Aboyi na ye. Modero. Nganga wana kosio. Apesi yo condition mabe. Solo ndimela ngai. Solo modero atali ye azali kokola mandefu ezali kokoma ya pembe libanzi ezali kozonga nsima ye azali konginda te bongo ye autaki epai ya nganga. Yoka ngai makomi ya tata elobi ntango yo omoni okomi na suka kende na mikumba na yo epai ya yaya to epai ya tata na ngai. Tata apesaka kimia, tata apesaka esengo. Bozwi wana yo luki ekoya litabisi tala sikoyo bapimeli yo fufu oyo okola na ngo. Monguna sata zali wana mpona kokosa kobebisa koyina mingi batamboli na nkombo ya tata na ndenge ya lokuta kopimela moto lokola modero fufu wana liwa te modero bolingo ya fufu oza nango otie wapi modero wana bapekisi yo mwasi te fufu zonga raisonner malamu. Bino mibale nakozala na posa na bino tobondela tata ondimaki no pete na tika kita. Mama bozotosabikila je pense apa yebisaki yo il faut botosa soki botosi bokozwa oyo nyonso tokopasengaki parce que milimo bakosaka te soki bapesi vision bapesaka na provision. Papa Lianza kitisa mako soki molimo azali alinga komona sexy mama molimo lobi bopesa ngai $500 sikoyo eza milimo ndenge bazosenga bato naapa milimo soki mbongo ezali te ata bijou bobimisa prophétesse mille Maman prophétesse, 1000 esprits. Maman, la biscuiterie a mis le montant, le but 500. Ayebi Kakozon, c'est la bino $500,000. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Prophétesse Dozo. Prophétesse Dozo. On ne négocie pas avec maman, Vandela, au copé c'est le comme côté. Ezali mbongo na bino, esengeli na bino, bosale lango, bosunge lango bana na bino. Ba projet oyo bozali lango, bosale lango na mbongo na bino. Yokangai. Loba bozala na mbongo ya kobwaka. Ndenge bokoki kopesa. Papa. Soki bozali na mbongo ya kobwaka te,
bolinga te kosalela $500 na bino oyo bozali deja na makanisi mpona yango elobi boye mwasi oyo na nkombo ya Dozo ye azali kotambola na nkombo ya tata mpe ye azali moto ya lokuta. Monsieur, on ne blague pas avec les esprits. Kanga dinoku na kofi na yango lokola fufu ya masangu epa baluba milimo wana mike vanda tozali na problème te kasi zonga na loba apa 500 oyo asengi bino ye alobaki na yo na mobali na yo esala mikolo bosala lisusu masano ya ngilingiliki makambo ye alobaki na bino okosimba tata te tata akosimba yo te ezali mpo ye mokonde akoma kolinga mobali na yo mpe aza na mokumba na ye Oh mama oza prêt mpona kobongama mpo bitumeli nge bana sikoyo wana ngai nakozala wana nalokota mabele mpe bino bopupula topupula ba bopupula nsima bokomanalobi natuni nani linyanja yo okoma na jamie te yalobi te akolinga ngai te oyo akosi na nkombo ya tata esengeli bapanzela bango seleki wala pupula papa mama yaka kosimanga te yaka yo moko yaka yo zonga ozolobana nino ozolobana nino zonga boye nayebisi yo yako linyanja okomane mwasi na mobali yo yebi te ya mama kende te linyanja pembe ya mama na yo bino bozali kokosa na nkombo ya tata tala bazali kokosa na nkombo ya tata papa merci na yo merci ngai nalingaka yo mpo ozali mwasi oyo ayebi koluka otelemaka mpo na makambo mobali na yo azali incapable obikisi oyebi kozali tai na ngai ya solo kasi nasilisa mabondeli ngai nakozwa nimero no ya chumba lianza wana akoluka yo akomona yo lisusu te tala mwasi ya boyimbiji avimba dagule vanda tala azolanda oyo afionika oyo aza mobikisi ya swara ça c'est pite Otibe pona ni corona nakubamba les esprits ngana bamba soka likinya sika ngai mama ngai melengo ya nini ngai longo ya nini mama na ngai koloni nyonso mondoki kende kosomba ngutu na magasin soma mondoki magasin bajouer ezali osala bagene yo olosakisa ngai mokongo ya mama na ye meminga ti ondimaki no pete na tika kitala tala bolingo za lienza mapona ya kutela masangu epa baluba milimo no wana mike vanda oza na problème na ngai te kasi
Ok. Madame Obi qui s'y soir. Ça c'était pite. Ya Freddy. Baebolinga mosolo ozwata nyonso baebolinga lokumu bodondwa baebolinga masano botika te ngai nalingi Yesu ngai alinganga tango moto alinganga te tango bato basangana ponga na bebai akita tia mondelu pompo kana bango ekoma te pa na ngai aloba boye